Ya solo bandeko balandi radio télévision kimbangiste bana papa Simo Kimbangu mbote na bino banso besika nyonso bozwami. Topesi lisusu merci na tata Nzambe nkolo Yesu pe papa Simon Kimbangu na bolingo yo balakisi epai na biso bakomi susu na mokolo ya lelo na mois d'avril oyo 2019. Ya solo topesi bino merci na ndenge na confiance o bokolakisa epai na biso bokotisi biso lisusu na kati na bandako na bino po ete boko kolanda émission oyo bino bokolingaka mingi émission masolo. Émission masolo ezali émission oyo kolobaka obele masolo ya monene ya papa Simon Kimbangu kiangani pelingomba na ye. Na mokola lelo biso bandeko na bino kati na radio télévision kimbangiste oyo bengami la ratelki France toye poete to kwa kosola masolo nini ya monene ya papa Simon Kimbangu. Masolo na kati na ndenge papa Simon Kimbangu alobaki na biso kazali kokende na tikeli bino loko mususu te na tikeli bino nde Bible mokanda ya tata Nzambe. Yango wana na mokola lelo biso bandeko na bino kati na radio télévision kimbangiste na émission masolo tozwili bino masolo ya lelo ezali la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Donc ezali bobangi ya Nzambe ezali ebandeli ya mayele. Yango wana na masolo na biso tolingi to développer yango na mokola lelo po ete to solola masolo bino na biso bana papa Simon Kimbangu to kwa koyeba tina nini bobangi ya Nzambe yango ezali ebandeli ya mayele. Lelo na biso bandeko na biso tozali na bango oyo bakosalisa ngai na kati na émission masolo oyo basimbi na sima tozali na bandeko na biso tokomona papa Tony Diangenda oyo azali kuna papa Paul Prof Malonga ye bazali na biso na sima e mama Fifi Ndongala bango bazali na sima ba bombami poete bakamata makambo bozali komona na makambo tozali koloba batindela bino place bozali na bandako na bino poete boko komona biso boko koyeba boyoka biso boyoka liloba oyo kobima na monoko na biso na mokola lelo liloba ya Nzambe bobangi ya Nzambe yango ezali ebandeli ya mayele. Ya solo wabino ndeko papa Lambert Makwemimo ndeto yambi ndeko na biso révérend pasteur le conseiller général le révérend Sidia Kisonga yende na mokola lelo to yambi poete to solola masolo na biso ya mokola lelo. Papa révérend mbote na yo papa révérend. Mbote papa journaliste papa Lambert. Merci papa révérend na kanisa topesiyo merci mingi pambate tokolingaka mingi na komi kitisa oyo bokozala kanango étant que conseiller général na kati na mboka na awa na mboka France pozali conseiller na kati na mokili mobimba po ete yango etikalaka libela na kati na lingomba eza na mokili mobimba omikitisaka soki tobengisi yo na kati na radio télévision Kimbangiste poto solo masolo ya monene na papa Simon Kimbangu okondimaka okoyaka to yango topesi yo merci mais tolingi toyeba liboso santé na yo eza ndenge nini. Merci papa Lambert na ndenge opesinga maloba santé na ngai ezali santé ya le 6 avril ezali malamu donc lokolo to moni mokolo lelo cela veut dire que Nzambe alingi biso aponi biso lelo to sepelisa ye. Merci ya solo bandeko tubuti kolanda papa révérend Sidia Kisonga ndenge nini ye ami bimisi papa révérend na kanisa otali komona esiko ozali kosala émission ya mokola lelo omoni studio na ebite pambate omoni yango ndenge nini pe yo vandi ozokotala babiloko oyo ya papa Simon Kimbangu ateli biso na mboka France yo moni boni pona ndenge komona studio ya mokola lelo ko passer émission na kati ya studio oyo. Ya solo mbala nanga liboso na passé émission na kati ya studio. Tant nyonso ezalaka na bureau na libanda ba rideau mais sikoto koti penza na kati ya studio. Donc na kanisi lokola na koti na kati ya studio na monike awa na kati na France tika yuto kumisa Nzambe. Poli kambo yo bandi na studio meti na yebike okotika okotelemla wana te.
ti okosala ba radio ya en direct ba télévision en direct nayebi ke na makasi ya papa bokokoka. Merci ya solo na makasa papa tokokoka yango wana tozali kosenga na bandeko na biso bana papa Simon Kimbangu eloko yo esalami na mabongisami ya yemoko sa divinité papa Simon Kimbangu kiangani ndenge alingaki yango pambate yazali nzambe ye akomonaka posa na ye ezalaki ke ratelki ekokozala na bamboka nyonso ndenge ezali na Kinshasa na Pointe-Noire, Esika, nde papa Simon Kimbangu na mokolo ya le 9 janvier 2018 ye atiaki circulaire oyo tozali komona circulaire yango elingi kolobake baratelki ekomi na bamboka pays par pays. Awa ndenge tozali komona bandeko na biso ya États-Unis d'Amérique tozali komona ratelki Amérique ezali sengo mingi po ete ko panza sanga papa Simon Kimbangu biso pe na kati na mboka France tozana mokanda oyo esinyamaki na sa divinité papa Simon Kimbangu kiangani ke ratelki ekoko kokoma na mboka France yango tomonaki ke papa Simon Kimbangu akolingaka ba makesa ke tokoki kovanda boyete to sali ke il faut zanakati na ndaku nde to sali esika o to zui esika na mawana ye papa Simon Kimbangu kiangani nde to zui esika o papa révérend poète to ko sala ka ba émission to lobela ko papa Simon Kimbangu na libanda te na esika musute na kati na ndaku epai na ye moko papa révérend na kanisa yango wana to lingi to loba pe to pesi merci ndenge pe yo moni ndenge yo moneli yango sokoko baksa mwa likamo mususu nde to koti na ba remercier papa te to ko remercier pe yo moko papa révérend na kati na makambo yo okotaki etumbango obundaki na biso elongo po ete eloko yo tomona yango ndenge tozana yango lelo sentiment na ezali ndenge nini papa révérend? Merci mingi papa journaliste. Sentiment na ezali oyo nzambe alingi yango mteko salama lelo papa sali circulaire po na ratelki ebima na bamboka nyonso soki tozongi sima eza circulaire kaka ya ratelki te papa salaki circulaire bakoreki ekoma na baparoisse nyonso pamba te ye mfumu di bundu donc oyo ya lobi yango ekosalama asali yango na koreki na faki pe alobi na lingi bafaki ekota na baparoisse nyonso donc tozolanda ndenge mokonzi ya lingomba aza koloba lelo tour na bino ratelki peut-être biso sito koma déjà na baparoisse lelo tour na bino ratelki eza na bamboka nyonso voilà ndenge papa azomemela biso na kanisi esilite azali ko bongisa lingomba na ye ndenge vision na ye ezali donc tozani sengo mingi. Merci yango wana bandeko balandi radio télévision Kimbangiste na pesibino merci papa révérend et puis toko remercier bandeko yo balandaki biso basalisi biso pambate oyo bakoyoka kaliloba ya sa divinité papa Simon Kimbangu kiangani yango wana thème na biso zali na mokola lelo bobangi ya nzambe ezali ebandeli ya mayele yango wana lelo tozui thème wana po toko kolakisa mingi bana papa Simon Kimbangu bobangi ya nzambe bazali koyeba yango te yango wana pona ko remercier na likabo monene oyo tozui tolingi to remercier papa Simon Kimbangu kiangani na likabo monene ya pesi epai na biso alakisi longine epai na biso po ete tokoka kosala eloko yo mwa moke kasi ezali ebandeli meto yebi ke yende mutu akosalisa kopesa po ete tokomisango ndenge ya azali kolingela tokopesa merci mingi na ba conseiller na ye direct tokomona pe ba papa na biso papa Bituvi Dizako apesa biso ba conseil topesi pe merci mingi papa Mbenza Kiangani papa Rigen Kiangani tomoni pe ba conseil apesa biso mingi et surtout tokobosa na te mama conseillère direct na ye mama Marie Mwilu Kina ye mutozali na ye awa azali na biso tango nyonso pe abimisaki oyo ekokaki po ete eloko yo ekoka kosalama soki toke na banganga nzambe tokomona conseiller général le révérend Sidiaki Songa oyo tozali na kati na plateau vraiment topesi ye merci mingi na papa révérend na ndenge pe o participaki pona eloko yo ekoka kozala topesi merci mingi tokopesa
ba paroisse oyo ezalaki na biso elongo tokoki kobosa nango te papa révérend ya solo kaka na thème na so bobangi ya nzambe ba paroisse bamonaki bandimaki mokanda oyo bamonaki ke mokanda oyo papa Simon Kimbangu kiangani akomaki e biso tosali eloko oyo ba paroisse oyo ezalaki ke elandaki na biso elongo tokomona paroisse ya liboso tokopesa merci mingi na paroisse ya Blanc-Nil et mama révérende Eugénie Makaya topesi merci mingi mama révérende Eugénie vraiment merci na bandimi nyonso ya paroisse ya Blanc-Nil pamba te bami pesaki po ete loko ko salama tokomona na paroisse ya Lyon mama révérende Victorine Belina merci mingi na bandimi ya Lyon paroisse ya Rennes tokopesa sape merci na révérend Lusikila na bandimi ya Rennes tokomona na paroisse ya Lille papa révérend Edo Ndwalu na bandimi ya Lille tokomona na paroisse ya Creil tomoni révérend Félix Kwanzambi na bandimi ya Creil tokomona paroisse ya Colmar tomoni révérend Roger na bandimi ya Colmar paroisse ya Nantes tokomona révérend Bienko Kinkita na bandimi ya Nantes tokomona paroisse ya Angers tomoni mama révérende Modestine Olivera na bandimi ya Angers et tokei na paroisse à Bordeaux tokomona mama révérende Yabwa Vero et papa Patrick Bangu na bandimi ya Bordeaux nde ba paroisse oyo topesi bino merci mingi po ete bozalaki na biso elongo na inauguration na le 24 février 2019 na inauguration botiki ba paroisse nabino le révérend Lusikila le révérend Edondwalu et révérende Modestine Olivera pe révérende Victorine akomaki na Paris mazakite bango anande topesi bino merci tika ete papa Simon Kimbangu kiangani apambola bino apesa susu oyo ezangi ba paroisse nabino kende liboso po ete mosala oyo eza ya papa Lambert te ya papa Paul te ya mama Fifi te papa Edite kasi ezali ya biso nyonso kati na mokili mobimba pe bandeko ya Europe esika nyonso bozali eloko oyo ezali ya lingomba ezali ya bino nde pona bandimi to remercier bango sima tokena motuna na biso papa révérend na kanisa toyoki ndenge nini ba paroisse oyo emekaki kozala na biso elongo yo lobi nini na ba responsable oyo topesi merci bazalaki na biso elongo po ete eloko oyo ekwa kosalama. Merci papa journaliste ndengo pesinga maloba eloko mosusu tokobakisa mpona bango ezali te biso mpe tokeilika na sens ya merci eloko bango baparticipe ezali ya lingomba ezali nde basungi papa Simon Kimbangu kiangani yango wana thème peut tomber juste aujourd'hui que bobangi ya nzambe ezali ebandeli ya mayele bango bayebi nzambe yango na basali eloko wana pe babangi nzambe. Voilà papa journaliste ko bakisa mwa muke pour l'instant na baksinde wana. Merci ya solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste to uti koyoka papa révérend Sidia Kisonga ndenge nini ya répondre. Papa révérend na kanisa toke na motuna na biso pamba te tolingi kutoloba bobangi ya nzambe zali ebandeli ya mayele. Mais ndenge nini mutu akoki kobanga nzambe mutu mokili pamba te tokomona kaka tozali batu mais po mutu akoka koyeba kobanga nzambe ezali ndenge nini papa révérend mekana kolimbolela biso. Merci papa journaliste na question wana otuni ngai bobangi ya nzambe ezali ebandela mayele mais avant de répondre na mutuna na yo ngape na kotuna mutuna moko papa journaliste étant aussi ses missions awa ozonga na ndako peut-être 1h 2h du matin okomi pene ya ndako oza olekaka fe moko wana na nzela eza fe rouge na butu wana mutu azali te yo kumbaka mutuka soko komi wana usani na hotel papa révérend mengala moni lekano po mutu azana ete okubanga nini na okubanga l'état okubanga l'état mais l'état za te mais l'état za wana te mais osobanga ye voilà ya nzambe peza ndengo wana tango balobi oyo kosala te tosa kozela te pasteur azala mutu azala ndenge yo tosi l'état tosa pe lingomba
soko otoseli ngomba obangi nzambe na lero wana nde okomi na ebandele mayele elobi te kokomi mayele ebandeli donc likambo ya nzambe eza compliqué mayele ebandaka na ebandeli mpe ekoli ndenge tozobanga leta na bafeu okomona rouge epesi feu rouge mais otelami yo moko bato nyonso balali mais otelami ntango yopesa vert oleki obangi leta pazani wana te mais leta alobaka kaka ke telama lelo papa Simon Kimbangu Kiangani alobi oyo tokosala te tokokota na détail sima mais biso tozozela nini moto aza na ye te osali obangi nzambe te nzambe babombamaka ye te mpe bakosaka ye te voilà na mokuse nakoki koloba ndenge wana mpona kobanga nzambe ozwa ebandela mayele il faut tosa malako na ye soki tokei na libondeli oyo papa Diangenda akomelaka biso oyo apesa biso ya le 6 avril okomona phrase moko akoma enseigne-nous tes voies. Notre intelligence est toujours comme celle d'un enfant. Te ya biso makambo na yo mayele na biso eza moke lokola ya mwana ya bébé. Alors papa zo te ya biso tous les mardis, tous les dimanches, tous les mardis, tous les dimanches. Ponini mayele na biso emata. Voilà yango nde mte komema biso na bobangi ya nzambe. Ezali na prière le 6 avril. Enseigne-nous tes voies. Ba voix ya nzambe za nini? Eza makambo papa zo branso tous les mardis. Omona papa Mbenza. Loba yo mtozali na 5 mois ya nkamba. Ndenge bazo pesa biso tous les mardis. Tozo kende na bobangi ya nzambe. Yango nde ko pesa biso bandela mayele. Voilà papa journaliste na koko loba bongo na mukuse exemple ezali o ezali ke muto abangi nzambe te atosi nzambe te to perdre. Yango na papa alingi susko perdre te. Alingi siko soki likambo ezali azulango bénéfice. Merci ya solo papa révérend na bande ko botali kolanda biso papa Simon Kimbangu Kiangani posa na ye ke biso nyonso toka kozana bobangi ya nzambe pe to kokota lokola bandeko oyo ya paroisse Blam Nil ndenge mbela epesamaki esika oyo soki totali ndenge ezalaki papa révérend na kanisa okomona ngo ndenge ezalelaki mais lelo tala ngo ndenge komi bandeko bami pesi lokola bandeko na biso papa Firmin Todi bami pesaki po ete musala oyo salama mama Pauline Mavambu papa Paul Kolobis, papa Major Salamambu, papa Nzukai, mama Mayamba Maya Malou et mama Mado bango bami pesaki na paroisse ya Blaminil po ete baya ko sala misala po ete likambo o tozo continuer ko remercier kaka batu mais papa révérend na kanto to na réflexion sur la Bible na kati na mokana tata Nzambe papa Simon Kimbangu azali koloba na biso ke tosomba ba Bible po ete vérité elingi kobunga na kati ya Bible makambo ebele za kuna oyo bato bawandi komona makambo papa Simon Kimbangu eza na kati mais kala mingi te balingi banda kolongola yango papa Simon Kimbangu alobi ke tosomba ba Bible wana réflexion liboso et papa Diangenda azali koloba na biso ba jeune tosala ba recherche yango wana mutu azali kobanga nzambe na ndenge nini ekolakisa ke muto yo azali kobanga nzambe pamba te tozali komona biso nyonso ndenge tozali tozana kati na ndako ya nzambe toza bakimbangiste ezo koyeba na te muto azana bobangi ya nzambe ou bien muto ekolakisa biso ndenge nini pona kolakisa ke muto yo azana bobangi ya nzambe papa révérend topiso nanu maloba. Merci mingi papa journaliste soko na landi mituna na yo na kati kuna na moni mitune ko zala mibale to misato na kati okangisi yango nyonso tu mais na likambo lobi ke papa lobaki tosomba ba Bible pamba te makambo ya nzambe na mukili bakomi ko modifier Bible et Bible tozotanga lelo ekobunga tokotikala na ba Bible moko ya ba édition ya sikoyo oyo penza Bible penza ekobunga donc makambo eza na kati toko perdre ngo et pourtant papa Diangenda mukonzi abule ye wana kaka papa Simon Kimbangu Kiangani na nzoto papa Diangenda lobaki ete ba jeune bo sala ba recherche po Bible ezali makambo na biso malamu to tanga yango to kota na kati to ko découvrir makambo ebele tout à l'heure soko permettre ngai
nakosala moi une petite démonstration ndenge nini toko découvrir makambo na kati na Bible mais pona kosomba Bible pona to conserver makambo na biso mutu po banga nzambe e mona na kana miso ke mutu aza ko banga nzambe okomona papa atindi bosala likambo boye mutu wana andimi me asalite abangi nzambe te nakopesa yo exemple moko o ezali ye moko papa Fumwalongo apesa biso yango avant que to décortiquer quelques vérités aux kati ya Bible ndenge papa ye moko alobaki ete cherchez vous allez trouver place bino bosuki o etikali ngai moko nakobakisa wana recommandation papa zo senga biso tango nyonso mais o etali crainte de l'Éternel papa danginda na 5 mois nkamba tangu to bimi moi sorti moko na mpioka epai bakosala barrage wana nde yali ngomba yango ekozala ya biso papa alobi boye to komi kuna na mpioka ngai nazalaki na mwa mituna ngalobi lokola tozosala misala po albi bino bokata matiti bokende kokata matiti tobandi kokata matiti ba musicien wana mpioka zamba na 5 mois zamba albi bino bokata matiti oyo programme oyo ezali awa ekozala ville moko munene alonga bitika na profiter na keno poser papa ba question na ke na tuni mituno na laki nango posa mais curieusement tanga bandi ko répondre ameminga na masolo lisolo liboso apesa ki ezo correspondre na la crainte de l'Éternel alobi boye tata moko tata abimela kiye donc tata moko tata abimela kiye donc papa Simon Kimbangu kiangani alobi tata moko papa Simon Kimbangu abimela kiye apesi formule wana ezo permettre ye asala moteur mais moteur wana ya mutuka ekotambola na mai na essence te na mazuti te mais na mai o ya pompi tata wana salbe expérience na ye ndenga salela ki détail tozwa ki te papa lobi tata wana aye ko trouver ye papa kamati tata wana a placé na centre d'accueil alobi fandawa azuba surveillant apesi banga instruction abimate biloko nyonso azala ngo posa bopesa ye en attendant papa zo luka ndenge na kosala programme na ye akofocaliser makambo wana ndenge nini tata wana kolala kolamuka azofanda na centre d'accueil mwasi nazo ya kotala kai lisolo nazo loba ye moko papa zo betela biso mwasi ne mukemuka ye kotala ye mwasi ne mukemuka ye kotala ye na centre d'accueil mikolo zo pusana mwasi siko bani ko s'inquiéter alobi bongo yo ba formule ngo zui okeno kuvanda na centre d'accueil tala likambo bobangi bwa nzambe okeno kuvanda na centre d'accueil yabite me papa lobi nanga na vanda po ça va mwasi azongi sangwe panzani ke tata wana simbi makambo moko ezali ke soki ayena ona poto bakomi batambongo mama wana epai sangwe panzani alaki na ambassade na kanisi ambassade Allemagne bayoki sango wana bayiko trouver mama wana balobi mais mobali na yo azana babiloko moko soki toyokani passe na bino sili ya lobi mais biloko nini albi formule wana zana ngona babiloko zana ngo soka yena ngo pai na biso tokomema bino na poto tokosala makambo wana nyonso to bino vina bino bongi mama lobi mais siko na kosala ndenge nini ba luki lukuta moko wana papa diangienda kuntima mutazo beta lisolo oyo muta mukilite ba luki lukuta yo kende okolobane boye akobima ba memi mama na voiture ti avokoma na centre d'accueil na croisement wana izana liboso centre babenga sayo croisement sayo basosa soki asosa bakomi wana bakitisi mama wana balobi bon yo kende mama wana kamati elamba akangi na tolo abandi ko ya mbangu po atoka
lukutani na memi mwana makile sili l'hôpital il faut bazong se makila mais tata na bango faut batala groupe na yeba pesa tata na bango pesa donc soka lexi minute mwana kufi mama wana ye na mbangu papa akoti na sanda ke tango ba surveiller ba moni ndenga toki na ndenga zo yela ba lekisi mbala moko ke oh non mwana za l'hôpital azo bela bazo zong se makila ko zong se zate faut tata na ye apesa makila do ba surveiller ba bosani consigne ba bimisi tata wana na pete nyonso ba compagnie ku tuti na porte tata wana simbi nzela tango ba komi na rond point ba tekeleka ba mi balé ba komi na rond point tata wana mona Mercedes voiture ya moyendo ya munene atuni mama na bana nini kota kaka to yebilango kuna ba izwa biso ba koti tina ambassade ba pesine bloka ko lia ba bine voilà pour ça na biso ezali toke en Allemagne en échange biso to bon sa vie na bino tata na be oui mais na centre on peut na vandi na lala kaka na lamuka ko lia kutu ya passe fo banda na senga au moins place ko banga na nzambe za ibandela mayele abangi nzambe te yo kama loba ko misana munoko donc d'après ye poto mte ko bongisa ye so ko na poto abongi bon d'accord papa lobi tata wana ba juye na mama poto kene mbangu ba pesi ba passeport visa Allemagne wo ba comme na Allemagne ba tamayele ba sangani ba lobi bon la kisa makamba moza ndenge nini alobi voilà mikanda yango soko bo baloli bo sali bo moteur mutu ke tamboli na mai ba betele maboko bon merci mingi ndenge zalaka soko sali exposition ndenge wana fozo copie opesi mukonzi azano wana ajuba copie apesi bango ba pesi ndaka kulala bon mikolo wana kolia bien kolala bien moindre besoin za nango mutu ke juillet et sali ba course yakanisege ko continuer ndenge wana kolala kolamuka mukolo suba bimile ba papa monsieur séjour na yo na Allemagne sili il faut zonga yalobi mais to kana kindenge nini décision wuti na likolo tata wana bazongi mais avant to koma wana tango papa yena centre d'accueil aisi ba surveillant beaucoup ko bengela ngai tata wana mais non papa banda kendaki na dispensaire azozonga te dispensaire na lobaki na bino nini akendeki na dispensaire pona mona dispensaire nini biso pe to yebite mais na lobaki na bino nini voilà tozo banga nzambe te instruction papa pesi mais na seconde muta baloli bino mwa muke to kwei baluka tata na nzoka tango papa zo tuna bongo aza déjà na poto tata wana na mukusi azongi tanga zongi mwake na centre d'accueil zate po mikolo pusa na ayebi ke baluka ki aleki mbalamo na ndako ne afandi donc sikoyo pauvreté bandi alati na bilamba ba pesa ke mikolo wana ba lemo mbongo bazalaki nango pa crise bandi non to ko continuer te fona que nous trouver papa maman na bana be lo bana papa nini voilà donc zo baliboso mayele sima yango nde ba baloli sikoyo bo bangi na nzambe e bandela mayele soki abanga ki nzambe alinga kokoma muta mayele non seulement mayele ya sagesse n'intelligence yango no moni na prière le 6 avril papa lobi enseigne nous te voir pour mayele na biso ezali ya bomwana donc tata wana penza et répondre bien que mayele nezalaki ya bomwana na ye na mwasi babanga ki nzambe te voilà première question na yo oyo démonstration que ko banga nzambe ezab ebandela mayele papa ngenda siko lobi omoni kambu tata wana salaki pona tata zuperte azolinga bongsela bino mais bozo banga yete bozo tosa yete siko ko bongsela bino ndenge ni tamo exemple muke afongoli mo fenêtre muto amoni ke po bonga fo kamata biloko wana tiki papa simuki mbango fo kamata ngo mema na poto ba pese ba voiture abonga mais abosani ke ezaki likabwa nzambe papa lobi tata pa kei alongole loko na yowana alongole loko na yowana c'est-à-dire ko kamata formule onoko balula ndeko lingi mettant ko en pratique échec na même occasion alobi d'ailleurs awa na Kisasawa na commune Lemba mama moko zo ikisa sida ona papa mtazo pesa le solo
mama moko azoki kisa sida. Bato liboso oyo asalisaki babikaki. Po tata mutapesaki yango. Kasi na kati ba revelation esengamaki akende na nkamba. Akende kutana na tata. Mama ona tanga zui aliri ya kosalisa amoni ke makambo wana tali nkamba te. Na mikolo elandaki kisi yango ezobikisa nango lisusu bato te. Le même kisi akopesa mutu azobakisaka babida 5 litres azobakisa ti maladi pe ezokende lisusu te. Papa lobi tata sali lisusu perte. Po nini tozobanga nzambe te? Alors cette fois-ci tata akosala lisusu perte te. Po apesa likambo wana fo azala sûr que soki na apesi na kozwa su perte ndenge na kuti osala na mikolo eleki te. Yango nazomona papa lobi te na fungola. Asoko na fongoli bokoki me po sa mekaki na bato oyo azuli perte. Siko akomi prudent. D'ailleurs nzambe azaka prudent. Ayebi ke bato oyo bazondima na fongola. Me na mitema na bango soko na fongoli mingi omona nzela poto bango wana. Eloko azuli ya na nkamba me tika na ke na poto. Na ke na poto. Na ke no lakisa ba mindele. O lakisa ba mindele nini eloko yo zuli na nkamba. Voilà. Soki likabwane yeliyo. Kende na nkamba wana nde otosi nzambe yango no moni na teme na biso alelo ko banga nzambe bandela mayele soko otosi mayele bandi obandi ko mata escalier ti d'ailleurs papa lobaki biso nyonso toza ba savant mais ki savant na biso tosala ke loko te po nini likambo ekangami wana mo loko muke o papa zo benge loko muke to luka nanu bokonza likolo yango bobangi ba nzambe. Yango na lobi enseigne-nous tes voies mayele na biso ezali ya muke na libondela le 6 avril. Voilà papa journaliste pour tirer en longueur te. Papa simoko mo kianga na lingi d'ailleurs nzembo moko jeteke azo yemba ke pesa biso mayele na yo. Oui, akopesa mais banga liboso nzambe. Soko bangi nzambe te, même osali semblant ko banga nzambe, nzamba sonda ka mitema na biso tina kati. Talat mutu ya moteur mai, papa du perte. Mais akozongela na yango. Eko salama yango ande makamu sio papa lobaki ya 3 quarts. Voilà papa journaliste na première question ya kubanga nzambe tala perte tala retard to juna lingomba. Siko lelo yo bloke mele zangi biso po to banga ki nzambe te. Peut zo continuer la ligne wana. Okomona par exemple papa sali circulaire. Batupe ba bandiko boudé oh mais non papa ezala raboyete olingini. Olingo corriger papa lingomba ngo boza associé. Ndenge lettre ezapena la lettre naie papa signé donc associé azate ce que papa signé exécution ce que mutabo ilukutakano ezali betumbo ezali pamba te lingomba zongi na rai yango epesi biso retard na kati na lingomba po nini ketiketi mais non mais oui non lingomba ezali ya papa simo kamba okiangani so ka bi gauche droite voilà papa journaliste retard to zuna lingomba imaginez que tata on a to segma kamba moteur le lombe tozana ba camion zo kenenkamba na moteur mai pour nzambe rien n'est impossible et loko biso tozo mona za pasi pas nzambe za muke lelo papa Lambert na opesa exemple moko to sala kam amphithéâtre na binote ozo yeba makamna lingina loba tant to sala ki pona ba fenêtre na ba porte kende est-ce que na France mbongo ezalaki te bandimi bakangami. To bengi papa, to lobi papa, to sombi ba fenêtre, to sombi ba porte. Mais mon transport, nengi papa lobi que d'ici le 6 avril, il faut inaugurer. Papa, mais to tika le délai peut-être il y a 2 semaines, tout ko mbongo wapi. Papa lobi, biso to zaki na kati na commission, na zalaki na kati na commission wana. To zalaki ngai. Papa Maya. Papa révérend Zaki Mwena. Papa Kazi Etienne. Tozaki na bango na kati ya commission wana. Ba misusu ba occupation sala bazaki penza présent makamusu te. Mais papa lobini bokende place bo salisi na mutu oyo amemaka transport. Bodo bana ye papa azana posa piloko wana et ya va le 6 avril. Liloba. Papa lobi alobi amembi so na piste te ke bokeno defa. Te bokende loba na ye nazana posa biloko wana va le 6 avril. Oyoki, abina kikongo widi, papa na yoki. Tokei, ngalobi toko modifié maloba papa te. Tokei na révérend Zaki Mwena. Na papa Maya. Tokomi kuna, bayambi biso, bayebi ke te futa mbongo.
biso bité te futa mbongo te mais to na besoin to kutana directeur beaucoup tana directeur mais mbongo ba futi la ka te to na besoin to kutana na directeur mo konzi na bino bon ça va baki oyebisa yeke baki mbangise bana posa bakutana na yo abi bon matsa bango yena étage likolo tomatiti ayambi biso to fanding to vendre studio bona directeur abi bon quelle bonne nouvelle bo memeli biso na yebi ke biloko na bino déjà oyo bo salsa ki devi faut kende bonne nouvelle ni boye nango biso non bonne nouvelle to ye nango yango papa lobi pesa biloko na ye ekende pamba te avant le 6 avril faut inaugurer ndako wana atuni biso me papa ngo nani puisque yaza mundele papa ngo nani biso papa na biso papa dia lungana troisième fils ya papa Simon Kimbangu siko wana papa nzaki abani ko expliquer après ces détails papa mais vous tenez trop na makambo wana biso bi tozo tenir parce que soko salisi biso ko toma pamboli wana bimaki na munoko papa nzaki soko salisi biso ko toma pamboli ko koma mutu munene po ye akenaka na nyonga mutu te mundele wana fandi atali biso ti na yena biso mutazolo basuste na kanti to vanda même quelques secondes ya silence mbala moto moni a soufflé j'accepte donc andimi biloko ke no fele to futa ndam 1000 euros te 100 000 euros te plus de 100 000 euros sans que tu signes mukanda sans que tu ça la reconnaissance à dette sans que tu remplis formulaire akamati ba viomi balé ya cargo atien à disposition église kimbangiste alobi bon puisque bozo tenir mingi na papa na bino ngana ko mema biloko ko kende mais soki na longwe musala bino bokimi donc papa na bino za faux maintenant ngape na ko compter na papa na bino mundele directeur général biso moko bana na ye tozo ko yeba sur place a bangi nzambe bon to sepeli to lobi tala liloba ya papa nzambe soko alobi liloba na ye tozo souffrir siko pona nini oyo ko ba conteneur eza côté ezo kendete po tozo to sa nzambe te liloba pamba ko to fele apesi ba avion mi balé ba kesi bomona ki on a centre d'accueil et yela ndendengi wana si mande chaque tintan tozo de pese 500 200 3 et mbula mobimba na suka na dernier versement biso to yebike nyongonezo si la lelo to kei to kutana na ngai na révérend papa nzaki mwena to koti mundele wana to mona zo seka a bien fait votre Dieu a fait quelque chose a salinine alobi nazu promotion na sa sous directeur awa tende muzomona na Roissy na comme directeur na réseau ya compagnie kana biso me ya Europe mais bureau nanga e uzana Strasbourg donc to kuta na souté mais na zongi si merci na monike nzambe na bino asalaka bukanga manaye to su dernier versement to futi voilà pour la koloba ke bo bangi ya nzambe e bandela mayele tozo souffrir na poto pourquoi tozo mona biloko nyo sa fo sala futa mais non pour kaka to nzambe na sima na kanisa tu uti ko passer le 17 105 ndenge tu wa 105e anniversaire ya sa grandeur papa qui solokele ndengo moni loko e salameli na tangu na ye parce que to moni na kati na ndange papa qui sa divinité ko lobaka bolobi ya kala loba pe ya sika to moni na mokana tata nzambe ndenge bo uti ko lobaso na mokana tata nzambe ndenge set abotaki Enoch na 105e année voilà aboti Enoch ayaki pona kolobela likambo tata nzambe e lelo oyo esika oyo tovandi tolobela kaka likambo ya nzambe ndenge uti koloba monene papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu nani papa kisolokele papa dia lungana papa dia ngenda kunti bango nyonso papa Simon Kimbangu kiangani papa kisolokele alobaki alibiso comme belé lelo na kokolo baketo sali depuis 75 lingombe bandi na Genève et pas ya papa na biso papa Kina photo lobela ka soki tosali likambo papa Kina na Genève likambo ya solo histoire ba chanja kango te papa Kina vraiment paix à son âme il faut to lobela monene na ye po asalaki na lingomba awa même ko sang soki azalaki
na ndenge collège ya Europe Amérique ye azaki mokonzi tomonaki moi lingombe linga kotambola na ndenge mosusu mais dommage papa qui solokela lobby mama uti ko lobango mama conseillère directe chef spirituel mwana ya Nzambe ndeko Nzambe donc mwana atape kulutu ya Nzambe mama Marie Mwilo diangenda kina auti ko lobango dimanche maka papa qui solokela lobaki po ete pasi na biso tozokoka kosomba esika na kati na mboka poto te papa qui solokela lobaki yango soki bo na yebite oyebi soki bo sangani bino nyonso na bolingo bolobi ke lelo tokosomba pona Belgique Europe mobimba tosali ntinzani pona Belgique soki balobi ke pona France mais tala kozanga koyeba kotosa liloba ya Nzambe to baloli makambo yango to komi to lingi to banosala siko batu na batu na kote na bango omoni yango wana omonaki Jacques na moyekoli ya nkolo Yesu tango nguye kiti na Jérusalem azalaki mondimi tango aye kondima aye koloba ke lisumu oyo ya lolemo eza très dangereux eza lisumu moko mortel loba lolemo na biso kokosa kobalola makambu likambo eza nango ndenge wana te yo kamati lolemo na yo ndenge tomonaki na inauguration bato mosusu bayaki ka mpona kotala ekozalela ndenge nini me ntango bakei bake kosala likambo ya Tobia Ngesoni na Salabalati opposition mbala moko ntango amoni eloko esalami ya opposition bango kuna eloko malamu eza kuna te papa alobi andimi atindi ndeko na ye makila ya Nzambe eye fongole esika oyo yo muta mokili obandi kosala opposition otali bobangi ya Nzambe ezali te yango moni tala pasi ndenge tozali koyela papa révérend na kanisa ezali sengo mingi temo tozwi bobangi ya Nzambe yango tolingi bana papa Simon Kimbangu esika biso tozali na année ya sika le 6 avril tokoti année ya sika touti na cycle 14 et 18 centenaire tosisi ba centenaire nani andimaki kokomona yango tomoni yango tokomona yango pe lisusu te tokoti na année ya sika le 6 avril 2019 tosisi ba centenaire mais kasi to changer tout ça la bilan tozala bomoko tozala makila ya Nzambe eza kati na biso mais tozali koyeba ngo te tala ndenge tokabwani bobangi ya Nzambe ezali ebandeli ya mayele papa révérend continuez page de ce que la kiona pour to continuer ni naso yango wana toujours na même lignée soki lelo tozomona pasi na poto pamba te tolingi mayele na biso esala et pourtant il fallait totika mayele Nzambe esala papa koko lobano likambo soko o respecter likambo wana à la lettre ndenga lobina yo ezana solution na kati omoni na buto pesa exemple ba fenêtre na ba porte ba kesi wana kesi moko na kanti studio kesi moko munene mais mundela ndimi lelo yo kende na compte privé ozana koli moko zo ya 20 € kende loba non na yo pesa koli kende na futa sima yo kende te poli loba Nzambe na kati ezate mais tala makamu cha Nzambe na mo témoignage moko mokeli susu eza esengo to partager papa Rigen obobengaka papa Rigen papa mokonza buri kutalobaki ngai na yebelia na kombo papa Joseph Dangienda kombo na ye Joseph Dangienda ye mtalata kombo wana azalaka na biso awa na France tout ça soit temps ya ko accompagner na ba démarche azalaki na yango le 8 juillet et juillet awa biso photo kenenkamba alobina nga papa pasteur nazana koli moko nkamba okomema pona nkamba ngabi problème te papa na komema bandimi kutu nazo me ba koli na bango bongo papa vraiment papa mais eza mapamoli à la veille na butu na okene lobby na butu na keko za koli na komi kuna na motema pio apesinga koli tant on a vu koli apesi instruction na koli oyo ya nkamba
mutu afungula yango te nakangi yango mutu mpe asimba yango te ndenge ozwili ndenge kokomela apesa instruction adu fungula nango atifungula enveloppe akoti fungula akangi enveloppe oyo efungwama te ngai papa nakotosa ndenge olobi nazwi koli nabimi nango nga azalaki na 2 koli ya 23 kilo na 32 kilo na 12 koli papa apesi nga ezopese 40 kilo donc nakomi na 3 bagages n'excédent 2 bagages n'excédent mais na motema na nga naza à l'aise nasimi nzela nakomi na aéroport na poche naza na mbongo te ya kofuta la valise wana pe idée eza na nga te ke nafuta la valise wana mbongo parce que ya papa na telemi bato bazosala checking moi doute moke ezalaki na nga lobi so bafuti nga mbongo kolia papa kotikala mais nalongoli doute wana nasengi bolimbisi na sa motema namoni mundele moko aye wana alobi bato nyonso batikali nsima bosala noki parce que donc ye nakanisi fo aza mokonzi motema elobi nanga kende koloba na ye ke naza na kolia papa oyo eza ndoto te nasimi nzela nake napesi ye mbote nase présente nga nalobi non ngai naza pasteur kimbangiste nazokende na nkamba je suis sûr kayebi ne nkamba te mais nazoloba nazokende na donc esprit o papa tindaki na mundele wana o tokendaka makambo ya ba caisse nakeyelele na esprit wana apesa kolia papa nazomema koli na nkamba mais nazala mbongo ofuta te atuninga me ozokende nkamba qu'est-ce qui prouve que ozokende nkamba na bimisi kimbangi o bapenga na paroisse na pesier azuki mbangi atangi église de Jésus Christ tina suka azuki mbangi azongiselinga abi babagaji neza wapi nga babagaji nanga yango wana yaka nango na kenango akepa ya mutu asala checking alobi lekisa ba valise na nyonso kopeza ngo te koliwani eleki ofele osolanda ya papa eleki ofele ekepe na ye nango ti nakomi mpe na kisasa kokoma nakomi na aéroport ya njili mutu moko nayebi ete ndenge bato ya mboka na biso bazalaka bosimba ete aza na kolia papa ngabi tate oso azwi kaka na mouvement bosimba koli te accompagner nga ti na libanda bafunguli te ozomona na tiaki esprit ke ya nzambe tokomonela mopasi te soki tokomomona pasi lelo pamba te tozobanga nzambe te expérience wana nasali yango une fois te nasali yango 4 fois ya 4e fois namemaki 200 kilos gratuit po nini ya nkamba me po nini tozomona pasi siko tozomona pasi po na nini pamba te papa alingi nanu tobanga ye yango nomoni tozobanga ye te tozosouffrir po lia mwa lipa pasi osala boye pasi biloko ezali awe kende po na musée pasi me liloba kaka ekokende ofele bon papa journaliste nakanisi mpo na bobangi ya nzambe on a suffisamment parlé na point wana topesi baexemple topesi batémoignage papa alobaka te mateo ya motema eyoka na deuxième question na yo tunaki ngai papa alobaki tosomba babible papa diangenda alobi bosala barecherche recherche eza nini recherche ezali omeki kosembola makambo ndenge yo moneli après mususu akobakisa ti likambo wana emonani nzela ebandi kopesa lumière mais ezala likambo eza na mokanda ya nzambe tala likambo ya munene oyo babongolaki bible date ya le 25 décembre combien de fois tu fêté Noël na papa alobaki loko te papa diangenda omona pe tokena lutendele babomi ngombe biso faki tole mais yebi neke eza lukuta mais suka na mawana ye ayiko lakisa biso te likambo wana date nango Noël ezali le 25 décembre te mais le 25 mai
asimande tozi mukanda nzambe oui balobi boye balobi boye kutu mama Marie boye tanga zaki na mukumba boye ba compter ba sanza ba biha voilà faut tomber kana mais to lamuki ba recherche bandi na point wana ba recherche bandi papa fongoli nzela mais yango wana biso moko pe tozo meka mais mo fongoli nzela munene ezande ye moko papa simo mba ngani. Tout à l'heure, tu as moi une petite démonstration. Peut-être que tu vas dire, mais comme tu n'as point on a été, ils allaient ma solo, tu es solo là. Ça ma émission ma solo. Ma solo. Yo mo lobi émission eza ma solo. Ce que ma solo ana ego suka na nzela, suka na nzela. Ce que pesa malamu te ndenge nini. Ils allaient recherche. Au monde mundele pour physique ne likolo. Combien de chèques basali. Au monde ekeye comme juste direction sous panzani. Timo kolosi oyoka ba réussir ko sala son ba réussir na malembe soko kopesa nzela soko ozala peut-être na likambu okopesa ngai nzela na sala moi petite démonstration nyonso za na maboko na yo. Merci à Solo Bandeko balandi radio télévision Kimbangiste bana pasimo Kimbangu besika bodali kolanda biso na sima tozali kolanda papa conseiller général révérend Sidi Akisonga na masolo kitoko oyo azali kopesa pa na biso mwana papa Simo Kimbangu na kanisa toza na nyonso papa Simo Kimbangu aye na kati na mokili ndenge bazali kolobela biso kasi eloko na kosenga na biso kaka ndenge Jacques alubi na mokana nzambe ndenge tozo kolobela yango lisumu ya lolemo yango ndezali kobebisa lolemo ezali moke meza na vene moko mortel donc eza eloko moko moke yango ndeza kosala biso pasi yango to meka ko discipliner lolemo na biso bana papa Simo Kimbangu to kamata o papa balobaki na biso bo to tia na kati to lata yango et to koma na ko banga na bango manoba na bango nde to komona makambo nyonso tozali kosala ba division e salami to kabwani ba oyo ba ke kuna ba oyo ba ke soki to komi to kamati makama papa Simo Kimba papa balobaki na biso to lati yango et à partir d'un moment wana to koyeba to kosala ndenge nini. Pour nous continuer émission na papa révérend to kosenga na sima esika bande ko na so bazali na sima kuna mama Fifi Ndongala papa prof Dilungane pe papa Tony Diangenda esika bango bazali batela biso mwa lo yembo o ezali koloba ke satana ndenge azali kosenga batu na ye azwa bango akende na bango po ete bana papa Simo Kimbangu bapema po ete likambo ekatana bako kozona bango kimia oyo papa Simo papa Diangenda yeli biso na 2019 kimiango ekota kati na banda kuna biso na banzoto na biso na bomoi na biso ne pas révérend yango na katanze bango ozoyo kango déjà que satana zo bandimi na ye azo batu na ye akena bango na lifelo pamba te voilà donc papa révérend na kanisa tokosenga na bande ko na biso na sima ndebote la biso loyembo wana sima nango to zongi lisusu et to continuer émission na biso Tolanda. Senga na yo
Na
Merci bandeko bana pasi mokimbangu tuuti kolanda nzembo kitoko oyo bandeko na soba uti kotela biso na sima ndeto zongi na kati na plateau na biso eza esengo na kozana le kati na lingomba oyo esengo ya koyeba papa Simon Kimbangu esengo ya koyeba papa Kisolokele papa dia Lungana papa dia Ngenda Kuntima pe bana na bango oyo batikeli biso famille esantu esengo ya kozala na papa Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo mo santu esengo kosala émission na kati na etonga na ndako na ye studio kitoko ya papa Simon Kimbangu la radio télévision kimbangiste rateleki la voix du kimbangisme eza esengo komona biloko aboye papa révérend totikeli yo place po ete na yebi soki likambo ezali po ete o démontrer biso nini oyo bongiseli biso o l'acception on a plateau la crainte ndenge yali que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Merci papa journaliste papa Lambert biso tozali bana ya papa Simon Kimbangu tata na biso papa Simon Kimbangu tango nazo benga na bengi papa Simon Kimbangu na ko se limiter te ke nazo benga papa Mutune soko aza abali aboti babenga ke papa. Mais papa révérend les kambouté mais tozali komona ngo boko limbisa biso bino ba tata na biso banganga nzambe tozali komona mikolo yo nyonso papa alobaki mais bakolobaka te kombo vraiment ko bimaka te ke papa Simon Kimbangu kiangani bo ndenge ni tokoyeba ke papa oya lobi eza toka papa bengaki ngai papa lobi to sala papa Jean papa Paul mais comment ça la penga na ko benga ngape papa mais pona nini kasi lelo oyo kaka papa alobaki papa aloba maintenant to yoka te ke papa lobi to sangana biso to sambele sika moko le 6 avril likambo nengo na bakoloba ngo te ke papa mais pourquoi pona nini te malamu batangela ka biso papa Simon Kimbangu kiangani abenga kingai alobi to sala boye mais pourquoi bakoloba kango te ke papa Simon Kimbangu kiangani abengaki. Merci papa mutu soka zo kosa a préférer suka na papa pour azo engagement ke omoni ba misusu soka linga kosa bien soka linga kosa bien atindelio béton oka ludi kikilo donc béton wana siko alinga kosa yo tango yoki bokolo bia c'est bon yango wana papa journaliste tant mutalobi papa a calculer na papa Simon Kimbangu kiangani te tikaka na kase ka papa bengi ngai na zalaki na autoroute mbala mo mais eloko ezoko sala biso pasi mutu na autoroute fukama na autoroute yozo ko rouler papa tango bengi nga mbala moko na fukami ozalaki na zalaki na autoroute mais papa ngo siko zalaki papa Simon Kimbangu kiangani bien papa mususu mekana ko limbolela biso ngo yango na papa journaliste oponi tema kitoko bobangi ya nzambe eze bandeli ya mayele mutu soka so sala ndengo wana
akotikala kaka ndenge wana akokozala nini bavoiture alobi naza na voiture nanga naza na ndako nanga oui mais oza vide eloko moko ezangi yo bobangi ya nzambe lokola eza te ofabrike tata na yo après olingi to partager batata ngo biso nyonso non préciser ngai soki peut-être basukaka pa na bino ke papa ngai namona nanu te mutu aya pa na ngalo banga papa po mutu nga yebi nanu nga nako répondre mbala moko na propre papa nani papa zala moi précision papa nani po ba papa baza ebele siko préciser lero wana na yebi siko likambo lingo loba na koyambango deti biso sikoyo mokanda oyo papa muta komi circulaire oyo na signature donc oyo ndimi yango nazomona signature papa wana kutu wana tant na moni signature na besoin na yeba makambo za na kati te na ndimi que ratelki ezala dans chaque pays ratelki France ratelki Amérique ratelki Allemagne mais pourquoi te l'imito sala analyse papa akatili kam il y a pas d'analyse papa révérend okoki ko bobangi ya nzambe d'aller bandela mayele na tableau merci biso toko meka mwa muke malgré mayele ngo ezate nalobi bien que ba recherche ezalaka nzela ya discussion soki mutu alingi kokase alobi non makambo eza boye te apesi babenga yango contre argument contre recherche non ezaleli nde boye peut-être recherche on nzela ezala kokendela obongami mwa muke ozongi na nzela bon tableau eza vide to remplir yango biso na bino ezali mingi makambo ya Bible mais avant na fongola na mukanda nzambe na sa introduction poza pia idée pa itozo kende soki idée on pesami nde siko to kotna mukanda nzambe donc papa azaki olobi akala loba ya sika siko to loba ya kala simande to loba ya sika to yebi ke bana Israël bazaki na boumbu et pas ba romain bango mutu bafandelaki Israël sikoyo batambusaki bango ndenge ba Belge bavandaki na Congo Kinshasa ndenge ba Portugais bavandaki na Congo Angola ndenge ba Français bavandaki na Congo Brazzaville alors tant bavandaki kuna bazalaki pe na banzambe na bango oyo bango bazalaki ko respecter entre temps bana Israël nzambe na bango azalaki ye wana nzambe obiso to sambelaka nkolo yezo abotami kati na bango sikoyo na ba occupant o to bengi ba romain na mbouteillage wana o ba sambela nzambe na bango o ba lokola bango to na pouvoir ba kamataki ba nzambe na bango tango wana ezalaki lié na ba planète au moins ba astre ndio to mona kasanza moi ba nzambe na bango ezalaki lié na wana omona na mukolo il faut ba kumisa nzambe moko so ba kumisa nzambe wana ba monika ça va tango bazo kumisa nzambe wana bazo lié na planète moko to kamata lokola lune sans ati donc tango bazo ko invoquer nzambe wana omona bazo benge dieu de la lune dieu de la lune na mukolo wana bazo bengele ndengo wana na mukolo ko landa babandi suko kumisa nzambe mususu oyo aza lié na planète moko boye neti par exemple planète Mars bazako donc bango ndengo wana biso nkamba na mukolo mususu komona balingi ba tia nzambe mususu na mukolo elandi ba du planète Mercure donc divinité banzambe na bango eza lié na ba planète de ce quoi invoquer tali vers planète wana yango moni tant nkolo izo botami balu ba roi mage bazo lande étoile ba ke notala pa ekolo izo ba sala ki doué na makambo wana ya ba mage to za ba astrologue te tant so ba lo ba kot na cours astrologie te to zo ngoto misande likambo na mukolo mususu ba kumisi nzambe mususu o bango ba bengi na planète ba bengi Jupiter ozolanda na mukolo mususu ba kumisi nzambe mususu na planète mususu o yaza lié ba bengi Vénus o nyoso za ba planète to zwa ki on a géographie na classe na mukolo mususu ba kumisi nzambe mususu
oyo babengi Saturne, na planète oyo babengi Saturne. Ozomona ale na mokolo mususu bakomisi nzambe mususu na soleil. Na kanisi si boyoka dieu du soleil, soleil. Omona ba mama balata ba bijou moko ba dessiner longue muto moko soleil, nzambe soleil balata ande nzambe wana ya tamba na Israël bakina bo umbu. Nzambe oyo ya soleil wana ba bimisa wana ba bijou ba mama balata hango. Alors tant bazo sala ba fête wana 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 ba bandi ko classifier siko mikolo. Line oyo ba kati yango pa ba bimisi lundi. Awa bakati yango pa ba bimisi mardi. Awa bakati yango pa ba bimisi mercredi. Donc toujours que ne mbango to kota na détail te. Awa bakati yango pa ba bimisi jeudi. Awa bakati yango pa ba bimisi vendredi. Awa bakati ba bimisi samedi. Awa bakati ba bimisi dimanche. Donc sikoyo petit à petit, dans le premier siècle, on a le deuxième siècle, le troisième siècle, ça va jour de la semaine. Mais ça lié, dès que tu as solo, tu as bien. Aux hommes, les autres, on a dit. Nous avons dit, on a journée, jour. Donc, nous avons dit, on a mukolo. Nous avons dit, on a mukolo. Bon, et puis, mi 7, Yangwana, tu as dit, 7 jours de la semaine. Donc, nous avons fait l'introduction pour ton côté. 7 jours de la semaine. Na katia wa likambuni ni tozola wana. Bango ba bimisi 7 jours de la semaine. Yangwana tozola nango lelo na 7e jour ce que to tieboye ezomona na ndenge nini. Ezomona na 7e jour ezobima. Yangwana zomona papa journaliste et bimisi 7 jours de la semaine. Tozo ke mbango toza ba solologue te tozo sala utilité mais tozo luka moyen to bimisa likamoko o ezana mukanda nzambe siko tang ba bimisi boye bazo continue ko kumisa nzambe na bango confusion siko ezaliao bana Israël bazo tambula selon mukanda nzambe bango ba romain ndenge ba siège ki bango bazo tambula selon ba nzambe na bango to benga binzambi donc pour na bango ba divinité na bango na confusion wana bango ba lobi pour na bango lundi eza 1 mardi eza 2 mercredi eza 3 jeudi eza 4 vendredi eza 5 samedi eza 6 dimanche eza 7 ba imposer bon na mukili pe lokola mukili sengi tozala na normalisation hein que lundi bimaboye mardi bimaboye bandimi yango me bana Israël na bokoko na bango balobi boye soki to zongi na kati na mukanda nzambe kuna balobi ndenge nini bango na bokoko na bango bazala ko kumisa nzambe le 7e jour o nzambe apemaka nzambe alobaki na bango ete boko observer jour ya sabat yango nde mukolonga na pemaka na tanga bokoko na bango bazalaki ko observer awa na munoko na bango na minoko na ba grec ba benga kango saba bango bazalaki ko observer awa mais puissance romaine esengi bango ba observer awa to kota na détail wana te ndenge ni elekelaki. Donc voilà, to mege un peu ko démontrer ndenge nini ba classifier biso 7 jours de la semaine. Sikoyo to ko classifier 7 jours de la semaine. Donc pour na tia ebima clair na longoli ba sanza oyo ya ba mars na tiki kaka ba jour de la semaine. Natiki ba jour de la semaine. Voilà. Donc, tozongeli na commis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oyo, bana Israël bazoki ko observer sabat na bango ezalaki awo. Donc, na 6 wana na commis sabat. Peut-être na okomla mabe, mais voilà.
oyo selon bango siko faut kende selon la Bible faut kende siko selon la Bible. Est-ce que tokotika la ndenge bango batiaki ou bien Bible pas apesi quelques traces? Bon, papa journaliste tozopusana. Dictionnaire nazomona dictionnaire esika wana. Dictionnaire lobi boye. Soki tozwi définition à lundi, balobi na biso. Le lundi est le jour de la semaine qui succède au dimanche et qui précède le mardi. Traditionnellement, le deuxième jour de la semaine. Donc, si on continue à voir Israël, lundi est le deuxième jour de la semaine. Et on peut sa confusion. Mais ça confusion, tout ce qu'il y a dictionnaire, tout ce qui est dans la Bible. Donc, ce qui est décalé, awa est comme 2. Awa est comme 3. Awa est comme 4. Awa est comme 5. Awa est comme 6. Awa est comme 7. Awa est comme 8. Non. Awa est comme 1. Parce que 2 awa. Donc voilà, selon la Bible, et selon le dictionnaire, selon le français, selon le français Milaï, traditionnellement na ban Israël, on va dire que c'est un boy. Bon, on sait pas yego bima. 7 yego bima. C'est quoi ton côté na Bible? Dans Exode 20, dans Exode chapitre 20, verset 8 à 11, balobi boy. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Repos Nzambe. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tout ça, c'est 7 balao. Ou est-ce 7e jour, selon les Juifs. Ou est-ce 5e jour, selon les Romains. Tu as 7 ni en mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la mer, tout ça. Donc, Exode a l'oubli le 7e jour. Mais tu se retrouves dans 2-7. 7 elbosso yango, 7 embalé yango. Bon. Tu as Genèse chapitre 2, versets 1 à 4. Balobi boy. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes les armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dans le chapitre 1, on va préciser sous Nzamba le 7e jour. Mais tout ça, c'est 7000 balais. Selon les Juifs, selon les Romains. Tolongwe, dans Exode 31, verset 2. Exode 31, verset 15 à 17. Exode chapitre 31, verset 15 à 17. Et le Biboye. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Ce que Exode a précisé. Exode a précisé que on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Donc, Exode 31 a telemeliao. Alobi, salano mikolo nyos, mais okope mila awa. Okope mila awa. Wana Exode 31, 15 à 17. Na évité jusque-là, papa journaliste, c'est ce qui n'a pas bien. Si, tout le monde a bon. Donc, dans Matthieu chapitre 28, verset 1. Kuna balobi nini? Kuna balobi wana siko likamu ya kolo Yesu. Hein? Kolo Yesu tanga kufaki, maman Marie bake kotala ye boy. Matthieu chapitre 28 verset 1 lobi boy. Après le sabbat, donc après awa, l'andanga bien. À l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre allèrent voir le sépulcre tant que Kolo soit koufi. Donc, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, donc tu vas dire qu'on rejoint les Juifs. Pour les Juifs, répondre à Bango Zalakiawa,
tant que si vous pemba lobby bon lobby te kotala nzoto akolo Yesu. Donc à l'aube du premier jour de la semaine. Donc na bango ba juif dimanche est le premier jour de la semaine. Premier jour de la semaine. Au Bible. Et ça passe dans mon tour, hein, papa le journaliste. Toqué dans Marc chapitre 19, verset 1 à 2. Marc chapitre 19, verset 1 à 2 à l'obinin. Totel Meliawa. Et lorsque le sabbat fut passé, donc tant que tu le repos de l'Éternel, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Donc, tant que l'écrit sabbat, 7e jour, le premier jour de la semaine, pour que nous talons parfait. D'après la Bible, le premier jour de la semaine, nous sommes toujours dimanche. Donc, le repos de l'Éternel est là, le 7e jour. Bon. Le chapitre nous c'est Ali, tu as développé le chapitre nous sauté. Voilà pourquoi journaliste, awa sikoyo, tu as eu que zoa makani sike, soki saba ezali le 7e jour. Tout ça va recherche. Ba juif au premier jour de la semaine. Boni, repos de l'Éternel le comme dimanche. Ça c'est la première question. Et pourtant, la Bible, dans le chapitre 9, a démontré le repos de l'Éternel est là. Tous en Exode 20. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Nous avons une alliance entre Yena Moutou. Sala na yo, eza alliance, eza mobeko, sala na yo. Mais na 7e jour, okosala eloko te. Ezala yo, ezala mowumbu na yo, ezala mosali na yo, ezala nini. Okosala eloko te, komisanga Nzambe. Na tango totangi makambo yo, na ba chapitre to développer ba komisaka ye awa na saba. Et baluki est comme dimanche. Makambo kangami wana ezo senga to sa recherche. Soki to bito kota na deuxième phase de recherche ndenge nini makambo wana balukaki et monsieur Busilate. Nako proposer nako senga na yo ou accorder nga deuxième interview to développer makambo. Voilà papa journaliste alliance ya tata Nzambe o ya peseki na mutu. Soki na démonstration to sali to soko honorer tata Nzambe te. Donc jusque là en Exode 20 ezana makambo to to sate. Na yebite ya wana papa ba kibo tanga Exode 20 mingi peut-être yebi que to découvrir le comment on a 4. Soki to mani ko décortiquer mais soki za boye mais to c'est Exode 20 te. D'après Exode 20, d'après le chapitre Totangi, tout ça bang Nzambe te. Voilà bo bang Nzambe ze banel mayele. Pour tout ça mayele on photo bangaye. Et ça une partie à recherche. Ce que vous devez s'opposer à l'argument. À un chapitre. Merci papa journaliste. Ya solo bandeko bana pasi mo kimbangu tozali toujours continuer na émission na biso. Touti kolanda ndenge nini papa révérend a démontré biso la kisibiso na tableau ba jour ya semaine ndenge Nzambe salaki mokili na ye na ntina na bobang kozanga ko banga Nzambe donc euta nango banda kala donc banda premier siècle donc tozo banga Nzambe te. Le monde est dévié. Et ça là que quand ndenge wana makama Noël. Na makama Noël ba dévié biso le 25 décembre. To find nango ti papa mbanza ko longolango. Oyo na yebite, ça recherche. Mais na yebite, ça finira comment? Mais c'est la Bible qui confirme. Ba chapitre oyo e wuti na Bible. Soki batu ba kobenga yo, bazana ba makamusus. Kutsanga na bango to sala ba question na réponse.
Merci ya solo bana pasi Mokimbangu tozali toujours kokende sikoyo tokende na suka kasi tokote na kati na ba remerciement na biso na pona esika oyo toke na paroisse na biso ya bandeko basasa biso na paroisse ya Saint-Ouen tomonaki mama Brigitte Kimvuta, papa Albert Peke, papa Soki Albert, papa Ronald Longi, papa Prince Lutu Kebi, papa Pascal Diakese, papa Ntanda et mama Sophia. Bande kona biso topesi bino merci mingi pambate na likabo ya kitoko na bobangi ya Nzambe bino bozala ki pembe na biso poto ko kosala eloko yo e bande kona biso na Montreuil na paroisse à Montreuil tokomona papa Emmanuel, mama Lydie Ngabala et mama Daniel Walembo Masamba topesi bino merci mingi toke na paroisse à Saint-Denis tokomona papa Noura et papa Kora Ndongala kasi bande kona biso mingi balingaki na bango teke bakombo na bango kwa kotanga makasi tozali ko remercier bango na likambo yo kitoko basaliaki papa Simon Kimbangu ezali ya biso te eloko yo ezali ya biso mokili mobimba ezali ya biso tokoki koya kosala oyo biso tolingi na kombo ya kopasanga papa Simon Kimbangu tozali na biso awa ezali ya biso nyonso lokola mama Seleki Nanga kuna na Hollande et puis tokobosa na te papa na biso papa oyo mwana na biso vraiment topesi yo merci mingi nzamba pambola yo papa Simon Rigen Kalusa pe topesi yo merci mingi papa na biso na ndenge bo ede biso bomoni bato yo batiki biso te bazozala na biso yango tosengi na bato luzolola mbote oboli ko salisa biso ndenge papa major akolobaka ngo tango nyonso ke major oyo ezali ke salamambu ya kolobaka mingi tango nyonso ke to salisa likambo tozali kosala nde yango wana poto kokende liboso bande konaso boko benga biso studio na biso ezali na numéro ya téléphone boko benga biso na 01 48 91 96 34 01 48 91 96 34 ce qui to bengi de 9h à minuit tokozwa bande konaso tozali awa o tozali kosala de 9h jusqu'à minuit tozali kobongisa po ete eloko yo papa Simon Kimbangu kiangani ya pesi na biso bana na ye awa na mboka ya France pe mokili mobimba tokene nango liboso papa révérend tozoko kena suka émission na biso résultat nini epesaka soki ozali kobanga Nzambe résultat nango ekozalaka nini po tokende na suka émission na biso. Merci mingi papa journaliste nakanti réponse ya question tuningai na kopesila yango na prière ya le 6 avril résultat nini na bozanga botosi na otanga passage moko yo sikoyo okozwa réponse ya question wana enseigne-nous tes voies, notre intelligence est toujours comme celle d'un enfant. Nos péchés sont cause toutes sortes d'afflictions qui nous submergent. Mort, maladie, guerre, famine. Nous n'avons pas d'autre protection que toi. Au monde natinga kozanga botosi. Liwa, maladie, nzala, guerre et ye. Nyonso tu wana kozanga kotosa. Kobanga Nzambe te. Na mutuno tuni ete conséquences ezalaka nini réponse ya wana prière le 6 avril. Na kanzi pa journaliste na lingi okende na ba réponse na biso te mais na zongi sioka na réponse na document totanga tous les jours. Wana ezali pour na résultat na bato baza kotosa Nzambe te. Oui. Mais siko ba o baza kotosa Nzambe siko résultat na bango ekozalaka nini. Mapamboli. Papa nankamba lobi ba yekoli ankolo Yesu ba Pierre ba Paul André ba tuni nkolo Yesu awa biso tolandi yo totiki banzela na biso nyonso okopesa biso nini j'espère que landaki liloba wana ya papa nkolo Yesu azongisela bango réponse nini mapamboli bokozwa bokonzi ya likolo
donc eza même question oyo bapotre batunaka nkolo yesu ozomona yo tunele yango na ndenge mosusu yango wana papa azolobela na nkamba bapotre batunaka nkolo yesu biso mpe lelo totuni papa Simon Kimbangu Kiangani awa biso tolandi yo tozosala misala tozotosa yo tokozwa nini mapamboli. Nous allons hériter le royaume céleste. Toko héritier ki bokonzi ya likolo. Et nyonso na sima ekoyela biso ndenge wana. Wana na compléter na liloba ya papa Diangenda. Merci ko papa révérend na kanisa bongo ba oyo na mokolo ya lelo pamba te tozali komona ke angai na nazana ngana bobanga nzambe te mena mosala misala soki na kobanga soka na misala na ye nazo kosala e yango wana bat mingi bazo komi pesa deti apesi mwa eloko nde amoni ke bobanga nzambe nde yango wana tozo komona ngo na ebite kasi likambo oyo papa lobaka ngona nkamba na pourquoi pesa kinzela papa Diangenda Satan ayiko senga inzela na lingina kota na lingomba alobi kota ya kansaki papa oloba non po adwa raison moni na linga kobongwana na ngai okainga nzela siko na kobongwana ndenge nini te papa alobi oui tango akoti nzoka mayela nzambe esa ndenge mususu esa mayela na biso te ye tango akoti na lingina zonso siko mutuna na question na yo ami pesi makasi na musala mais tatani mususu ozomona pesa na yo ndenge olingi donc na terme na biso tolobaka bazo pesa coup de main donc batu wana nyonso tu oyo badefaka wana bazo pesa coup de main ya wana papa lingi totongi to sisi tanga kotia kia bake na bango ya wana moni tango ekoki Satan lobi pesa nga batu na nga na kende na ngai na kende na nga parce que yebi ka kozwa eloko moko te. Donc voilà, na tina bozonga botosi ata ozopesa coup de main. Bato wana pela musala baza makasi ya. Siku telma la mobana peza papa Simon Kimbangu ba makasi te na musala. Baza soka salika mwa muke na lembi na nga. Baza na kondima mais ba makasi peza na musala te. Mais bato wana pa la satane ke non mission tinda biso to sala ngo bien akoko banda tongo ti 20 heures aso pomper. Mais azana likambo katina ye azana mission na nini bana papa Simon Kimbangu fo lembisa bango po tata na bango atikala ye moko yoka soni comme ça akopusa likambo o mona pa ba créer le kuta moko pa ba bambio o sala kiboy batino so ba kepe na direction na ba yinio likambo wana e ko affaiblir yo o lembi ozo ya sunda nzambe te ozo sa sumi salate akelo bana tatane c'est bon alembi azo sala souté ali yazo pesa mbongo pour la seke yazali stratégie wana yangona banda kala wana siko nganga nzambe wana nganga nzambe Satana ke mondi mafinga kingai alepandani batu nyonso yesu ko yo na position azana ngo yanganga nzambe na position azana ngo yanganga nzambe likolo wana ye penza ko boma bien ba ko ndimile c'est stratégie mundimi po afinga yo pala mbetani to fandia mutu penza ko bimaka pa fingi yo et puis oza salami nzamba lobike soko munga na fingi yo papa révérend mais na fingi nzambe po to salami na lolenge nzambe mutasala ki oui soki na fingi yo eloko to bosa na kake bato ba fingaka ndenge to uti ko lobake na lolemo ndenge jaka uta ko loba na biso bato ndenge to boko mona mutakamati mutu mondimi okamati ndeko na yo mondimi ozuye pe na internet otieye obandi ko finga ye olakisi mabe na ye na internet yo basala yo ndengo wana est-ce que mondimi ndengo wana asa mo mondimi asolo asa mondimi te parce que bolinga solo elobi nini linga ndeko na yo ndenge yo moko milingaka est-ce que yo ko kamata yo moko omikomisi makambo mabe otie na internet te mais pourquoi ça on a compte à moto parce que ozana bolingo te azana bit na ye azana mission na ye donc batu wana ba infiltrer lingom ce que papa lobi que Satan azo senga batu bazali ce n'est pas une fiction que papa azo ko imaginer non ils sont là musala bango nini a créé problème
akoseli yo makambo boye soki makambo wana bato information epanzani ke akoseli yo première réaction olembi or l'objectif na bango c'est ça tant olembi ofandi bango sikoyo misala na bango zo continuer yango nazomona na banele kana kibiso okomona ta suso sali boye biso pe tozongisi ke te tokotika tata na biso te allez bamemi lokuta ekeyi bameki ntango ekoma pa ya papa te ali alobi te tika na sepelisa ye mutu wana oyo kufunda bi tika na sepelisa ye po asarete ka wana alobi oza na raison yo omoni papa penga raison biso toyebi tata na biso apesi yo raison po abatela yo siko pa yo ofandi kolemba mabondeli te nzambe akotombola akorekipere yo mutu wana akosuka mabe ozomona ndele kozozanga biso yango wana siko bakoseli olembi bamususu basali ba inane 2 ans na ndako azo comprendre te ke nzambe azo protéger ye mais il faut papa pesa mutu wana raison alors obandi ko mettre doute que papa za nzambe poni na pe mutu wana raison mayele ya zanango yo zanango tika pas protéger yo la seule protection limisa papa le journaliste ozo pousser nga kana zo exemple to uti voyage Angola na papa diangena na Angola ba pesi so cadeau e belé kuna na période wana miliki oya boîte oya poudre na mutu moko donc musicien moko moins azana plus de 10 boîtes oya minene boy siko moto mema on a vu nzate parce que ba boîte leki minene oponi boîte moka muke okoti na valise ba boîte minene moto mema nzate ba boîte musu ya manteka donc bref to tu ba cadeau e belé ba pesi biso na bandeko ya ngomba na Angola po Angola lero wana n'était so ba cadeau ne zakaka ba pesi papa ba cadeau to bon du moins ba cadeau à papa il faut kende ya biso ta ekotika la me ya papa ekende to protéger ngo et former penza ba colis munene to tchona camion afaki to comme un aéroport to pousser ngo ti ba colis côté avion to comme un aéroport anjili ba colis bimi to bi mi bala mingi to poni bato ba minga bato batamakasi bino bo protéger ba colis biso to s'occuper côté faki dommage batamakasi to na bango ba bimiri mingi côté bombardon to zoneti ba grand disciple ba menza donc ba bimiri mingi côté bombardon donc so telemi a lobby ba obanga ye ko yi ba bloka papate biso to ke beta musique na intention ma bete to bimili banda papa bimina salon d'honneur papa lobby fona betanze fona ngina betanze moranga wana pour les raisons ba sous-titre te ngina betanze moranga wana to yebi ke alelo a chasse nzemo na so bilaka ouais bombardon papa ba ke ba yebisi papa na papa masala lui non papa d'accord bon bombardon ezate bombardon mo ezala ko na papa compter na moté bon papa bon c'est pas grave toke centre d'accueil et aki dimanche donc l'église dimanche à centre d'accueil bazo la papa uti Luanda to longo wana ti centre d'accueil to comme na centre d'accueil papa leki mbala mo na tribune biso to leki mbala moko 600 ngona me donc si c'est penzo zo mona ba musicien ba uti Luanda nzoko ba ndoki ba sepela kiti mais biso mo to yeba ezate papa siko tanga du maloba alobi mobembo na biso leki toko apesi contre nde bandimi ba crier zo betama abi meli kamoko kaka na sepela na ngote tant on a comme un aéroport na lingna betsa nzembo na ngabilaka ba mise wa ke wela na bango biloka kolia ndini papa folo baboy mais est-ce que papa azo ba mise ba ke wela na bango biloka kolia nzembo na ngawana na betisi ngote taka bwaki ndengo wana kaka mama moko zaki pembeno moni bola na papa pola kolia
Donc misu totalaki mama wana soki ezalaki te ke na semaine na centre d'accueil soki musicien aleki kaka balandaka papa mpona biloko kolia. Donc bref biso tozwa mwa succès te papa akitisi biso mpenza basimi kofinga le bamusicien oyo baki motema pete bakomi mobeta soki moto alobi ke abolandaka papa mpona kolia papa bamusicien bakomi mobunda bamusicien bakomi mobunda bakomi mobeta bandimi nini kasi papa yo moto aloba yeke balandako mpona biloko kolia talabi me oyebanga mokolo nini papa bayeba osu ndenge nini toprotegeaki biloko na yo me mooloba eza te abi bon tata bobengelanga papa masala na papa dudu baya na mokoto tokutana bakeiti bakutani papa expliqué bango ndenge likambo yango ezalaki ntango ya ye na sanda ke o bambisi boya na wuti pa papa babi sa bomaki biso boko siko to bref toyeme na kilo simande papa madudu expliqué biso lobi papa soki asalaka acte wana te mingi na bandako na bango balinga kolala te peut-être liwa mpe elinga kozwa bango mpo ntango bomati moyini satana siko mpenza alobi na kokataka mbala moko mpo na trompe ye nakitisi bino me nasepelisi ye asepeli omoni balandaka papa mpona kolia asepeli sikoyo me papa siko bandimi batika na image ono abili kambu te l'essentiel pa nzambe atomboli yo ozomona botika na bino image wana me nzambe atomboli donc to comprendre donc papa bombaki biso mais oza au niveau abambi biso bizana mabele paya mais nzoka tombolaki biso voilà oyo elobi ete nzambe atoke kokokosa atoke pesa lokuta ozwi raison mais abateli mwana na ye yango wana papa na nkamba azosalela mikolo oyo aza kobatela bana ne azobatela bana ne mosusu bazokomprendre te bazokende pema me ayebi okozonga ayebi ye moko donc biso tovivre yango na ntango ya papa diangende voilà namekaki koelisile exemple wana mpona koloba ke nzambe abatelaka biso donc voilà papa journaliste nakanisi na répondre na question na yo. Merci nakanisa bandeko balandika to télévision kimbangiste tokomi na suka émission na papa révérend tango za se tango topesi merci na bandeko nyonso tokobana na DG ya radio télévision kimbangiste Christian Konzo pe comité mobimba ezana kat na mboka Kinshasa et surtout bandeko no sa ratel ki ya mokili mobimba topesi bino merci pe longonya na mosala tozali kosala et tozala kaka na kimia na kondima et na kat na mboka France tokopesa bandeko na biso nyonso et surtout bazana libanda na mboka France ba correspondant na biso na Lyon papa Malfi na Nantes tokomona mama Julie Mbombo na Angers papa Guizé tokobosa pe mama révérende Julie Boukoukouna na reine T pe bandeko nyonso topesi bino merci papa révérend topesi merci na kanisa pona lelo ezalaki ya bino ndeko papa Lambert Makwemimo na lisungi ya papa prof Paul Malonga papa Tony Diangenda et mama Fifi Ndongala topesi bino merci bandeko ya ratel ki papa Rouf papa Biboko et papa Edi Zolandonga biso nyonso tozongisili bino merci tika ete mapamboli na mois d'avril ya ne oyo ekitakati na biso nyonso pe kimia na ye ya papa Simo Kimba mokiangani ekita na biso bolingo mibeko pe misala poete tosala mosala na ye na kimia na koma tata mwana peli Monsanto nde tosukisi émission na biso botika la malamu tokomi na mbala sima merci au revoir.